esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino pe etika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino bandeko mbote penza ekomela bino pe yako na baebanso penza bakufeli pamba te na parke lisusu ya matete toyoki bongo mort lisusu ya moko akufi lisusu kula tozali koyeba te poison peza la République démocratique du Congo ezali bongo kosala musala na yango lelo peza tokolobela nomination pour to prestation ya serment ya président oyo batie bongo na cour constitutionnelle oyo batie biso penza kuna na haute cour batie papa Jean-Paul azali bongo moto ya Kasai kuna bandeko balandi tokolobela lisusu likambo oyo ya force moko ezali koleka na nkuku bato bazali koloba ete bato wana lisusu babimi penya pola kosalaka bato mabe tokosola yango awa na émission Tolobela Mboka Congo bipai wapi to analysaka ensemble biso la bino en tout cas tokosimba mwa makamai pe nini mazali koleka au tout autour ya mort ya juge wana pambate ba ete basala ki bongo autopsie mokolo moleki bazu penza poison kasi tozali komona ete makambo mazali kaka kobima baike pe tokosola lisusu retour ya lombango penza ya président de la République na bobimi na ye pona okosala tue kinga ye azonga ki penza la lombango pona prestation ya mokolo mwalelo yango pela tokoyeba kosola makambo nyonso kasi yambo penza tokotela mama ya likambo na biso sengeli bongo na pesa équipe technique na biso mbote oyo penza zali kolemba te ata komwa banzoto bolembu penza kasi tozali bobele ko telema pona ko nourrir un peuple la biso pe bande ko nyonso oyo bapesa biso mwa litoi pona ko yoka biso yango na lobi bongo la sima ya caméra la moni bongo kabo ya l'homme puissant on échange pas l'équipe qui gagne mbote na yo penza mona mboka pe cordo wa biso pe la moni na côté ya montage na moni bongo d'Acosta El Campo mona mobalo alela la nzambe lokola maya komela la kina recherche pe stratégique la moni bongo Pape J on a zo ko pesa pe ba bon rétablissement na kei kuna penza la pareil be miso bangai la moni bongo pasteur Didier Lompinga wana sango mokonzi la pesi penza mbote bisikazali pe na pesi le susu mon ami de tous les temps de tous les jours wana la moni bongo Gino Loswa la douceur de King vraiment la pesi mbote pe la lobi Seigneur leso yankolo hollandais noir pourquoi pas mama Adja awa assalamu alaikum na bamizema na nganyo sope Anita babe ifoku yo moto biso la bilo penza tokota la mama ya likambo la biso bokile lokondo FMP 4 kila mena plus 49 bandeko vraiment ezali passe paiement na République démocratique du Congo pambate bandeko na habité d'Acosta hein du côté montagne ça ko sala biso miracle ako mekana ko tshela biso boni ezalaki bongo na palais du peuple na mokolo alelo maka mazala ko sala vraiment na régie balobi bazali na impossibilité pambate bazwaki yango te kasi likambo te tolobela yango ata ko la mikolo ya sima toko yeba vraiment ko tshela bilo bilili kasi bande ko balandi lelo penza bomoni mona mboka bimaki la lombango ko kende ko chekenzo to ayepe azongi nini mazali ko lekalaka oyo moto azali lisusu penza na assurance na nzoto ayete ezali ko sala biso pasi pe mawa kasi biso to yeka kaka kokundola pe koloba pona nini tolingi makambo ya se ya libekate bande ko balandi kasi lelo penza na République démocratique du Congo ezalaki bongo la palais du peuple moi tomoke bona bosanga na bango pola ko bobanga ka coronavirus ezalaki bongo mwana ya mboka bandomaki euta le 20 février ya 2020 kasi toyebite bo umeli wana pona nini po ete lelonde aye ko prêter serment boyer après 4 mois si je me trompe pas parce que tout comme na sanza ya juin basi banomaki to ebite nomination na ezaki ya lokuko to pe boni to koyeba ko solengo penza malamu depuis le 20 mai tikino le londe a prêté serment na ye babandeka ko négocier po bango bazaka soki banome bongo bake ko négocier po ete bato ya ngambo ya kingakati bapesa mongoloto ya bango soki balingi te makamba ko sala mate po ete biloso boyebi moto oyo azalaki wana azali bongo moto oyo asalaki nyoso po mapona mwa biso mozala malamu te kasi ya simolongo ki kala kasi pour la ko remplacer nomination ya le 20 mai ba prêter serment lelo bilo moko boyebi cela veut dire que kuna kingakati epesi accord nango nde papa wana a prêter serment na ye azali bongo moluba bande ko balandi ezali nango
kaka passe pe na République démocratique du Congo pambate bato bayiki bazali kotelemela likambo ya zuzi wana kasi tozali kotuna na ye ekolo wa biso eske bizali bike toyebi te soki pe bakosala penza ndenge bato bazali kosenga na mituna bango kasi lelo oyo bato bazali kobenga bipai na bipai ete mama océan nzala eluti la République démocratique du Congo ba peuple congolais ya solo nzala mozali kasi moto asepelaka la pasi te balobaka nde la na maya malili po maya malili ebomaka te kasi nzala moto akoki kosepela nango te ndeko na ngai soki biso tokotelema te eloko moko ekosenza te soki biso tokotelema te bandeko balandi eloko moko ya malonga ekotikala kosalama na ye ekolo la biso ezali te po ete peuple nde ozali mokonzi ya makambo nyonso ezali koleka yo peuple nde ozali moto oyo esengeli ofungola miso mayo na makambo nyonso mazali koleka la République démocratique du Congo mama Béatrice Lokwa esengeli peuple nde atelema soki peuple yo telemi te kozala pasi makasi biso bandeko la bino atako pasi atako minyoko soki mwa douleur ekosala nzoto kasi okotelema mpola nini oyo akoloba kasi soki olobi te ekozala pasi tala na libango na mwa katikati tango makambo bandi kobeba totala nano nini bandeko la biso ya UDPS bazali kosala na République démocratique du Congo bongo poto kende ezali ka rappel toli ko rappeler poto yeba to bandaki wapi to komaki wapi peto suki wapi tshela biso na bisika oyo bala bandeko ya UDPS basala ki penza kilte wa bango na UDPS na bango la place o bazala kawana pona kosala makambo oyo biso na bino tozali kosala po biso to bosala ka mingi kabu ya l'homme puissant tshela biso na régie batu balanda yo sambela Akotima te akozonga te autaki na Tanzanie akumbi lefao ayaki awa na Congo ayibi Congo na biso tosalisaki baélection ayibi biso victoire manda na ye mpe esila alingi mpe kokende te bande kona bolandi penza prière monene pe na banzi bo moni ba photo wala ba chaki wana bande kola biso bazali koloba nini autaki kuna ayeyi aboteli biso baponami ça veut dire bazali conscient que baboteli bango maponami baboteli biso maponami banomele biso mutu wa bango o bango mo bazobimisa minoko la bango zanga te wala bande ko UDPS kasi balobi esengeli asa nini azonga bino moko boyeki loyembo wana bache chauffeur a defao basali kasi lelo mituna boya ndolanga ka ndenge to salaka makambo wana tu bato UDPS balobaki lelo soki bato UDPS baoka ka soni soki ya solo bato UDPS ba basali ba vrai congolais la zongi seli bino misa boya bino lelo oyo tokomi wapi na maloba wana lelo oyo ndenge bato bakokufa nzala na bokonzi bwa bino ndenge to komona ka nomination e alibela côté moko ya bino sikoyo lelo oyo na maloba la bino wana na bino moko ndenge botali yango bandeko ya Fachi Beton tango botali bongo bomiyoki boni na kati la bino pe bomi sosoli nini ke bino moko bozana ngambo nini ke boali bato ya lolenge nini bino moko boko ya lolangai kaka la video bwa bino wana nako kende lisusu mwa moke kozwa video ya ndeko nanga kaka Chilombo maloba oya bandai koloba alobi ye azali moto nyama te wana ali kofinga nano akomi te kasi lokola bato basalaka mwa imour ya bango
Zakari Baba Baswe ayanola kiye. Kasi, yali na ngoka mwete ni moke. Boche la biso nanu, bongo tozonga la sima. C'est pas possible dans ce pays. On fixe des choses, des règles. On dit, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Et vous revenez sur sur vos propres engagements. Mais moi, je me pose la question, si vraiment il y a des hommes d'État dans ce pays, des hommes d'honneur surtout, c'est ça qu'il faut dire. Parce que moi, quand j'engage mon honneur dans quelque chose, je ne reviens pas en arrière. Et je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Ozalo kutamoko ya kosakana te. Bandeko toko sala biloko opona nini? Toko sala biloko opoto ramener moto ayeba ete eloko nini esengeli ye asala Papa Edgar Wamba. Moto esengeli ase révolutionner. Kasi révolution esengeli kote ya moto ayeba. Kasi na peuple congolais nini toko kote ya bino pamba te nzala momati na to oyo koyo kosakala te. Le lot dollar la bisika msoba ko changer la 20 000. Na libanda nyoso za soki 19 800 misusu 19 500. Mais soko keye le lot la ba banque bisika o bandeko la biso ba ko biso maraba ko tindela biso mo eloko. Loko la banque loko la ria la tangi kombo lango. Ezali ko pesa mbongo na to ya bango moko tala ndenge baza ko nuire peuple congolais. Donc banque wana soki otindeli moto mbongo bakopesa moto dollar te bakopesa moto bobele franc congolais pe na tona bango moko po bango batikala na misolo ya likolo wana tala ndenge baza konuire peuple congolais libanda to ezali likolo et pas na bango ba obligé bato bapesa bango ba franc congolais bango bazu ba franc congolais wana wapi oyo bango bakopesa bato bazu ba franc congolais wana wapi okokuta mosala mabanki wana ya ria ezali ko sala mana simalango ba congolais bazala kadi o bazali ko lia na bango pourcentage wana kasi tala mosala ya peuple Congo siko congolais akolinga mundeko ne congolais siko congolais akosepena moninga ne congolais kasi bino pe bato bosenga ki bato ba États-Unis d'Amérique o États-Unis katila ngaba Brazil o États-Unis salibo kabu ya lompu sale loto koloba moke mwanzo tu elima la moteka si to ramener peuple tshela ngai video o ele uti les États-Unis d'Amérique lolenge kani bayindo ba telemi ko bunda po ete bali ko nyoko biso bayindo kuna les États-Unis d'Amérique lolenge kani bazali ko bunda pe bana misusu États-Unis d'Amérique o biso to boteki kuna bayengambo la biso pe otala ezali ko ndongwa mbutu na mboka ya Trump oyo congolais atchaka maele na ye pona Amerika tshela biso kuna video wana. See this car burning. I'll just go ahead and count as to how many police vehicles are damaged. 1, 2, 3. This is the Union Bank on Spring Street, and next door is the Chase Bank. Both look like they're going to burn to the ground. The fear here with these vehicle fires is it could spread to some other nearby vehicles. Also a concern about that building that is nearby. And it appears as if there's some folks that are trying to...
We heard from Attorney General William Barr, David, and specifically, I'm glad you're with me because he used the phrase... Bande ko balandi nazali ko chaba video pona mema yo peuple congolais na motema na o ya mabe. Na kati etumba obiso to aliko sala ebele ba yende po bazwa misolo. Bato ebele o tozali ko tambola bango elongo ba yena bango nde ko sala mbongo ba comprendre ete na loba kebele na finga kebele na sala kama mabebele po basombela ngami tuka mampango oyo ngamo ko na vina ngala normal bona suyer na ngala ko kai ko sala yango te. Komba eko bikisa bato baike. Komba eko pesa bato mituka. Komba eko pesa bato misolo. Yangwano moni balingi te. Komba esila na République démocratique du Congo. Eloko ni nesila kate. Hata ko Yesu filme na yesila. Ase kwa zonge pa ya papa. Ba cinema nyoso totala kawe ba maboke banini ya kabena fenango. Kasi komba ya République démocratique du Congo uta. Hippolyte Kanambe baya awa uta bazali ko maltraiter biso ko assassiner biso na bana biso na biloko bia biso na ba mabele bia biso moko ba congolais nde tolingi bitumba na esila te tolingi te pona nini biso o tozwi capacité ya kotombola mongongo ekomi shida bo biso biso ba oyo ba pesi biso mwa maboko na ba peuple congolais komi esika na biso ya kosala ka ba bezi ya kolia misolo. Et comme esika oyo ozalaki ne loko te okomi ne loko otambola ki makolo ba pesi yo mutuka kasi yo ki lotela ya ndenge wana yo konzima bitumba ane sila yo moto alaki na ndako te ozwi ndako okolinga bitumba esila okolinga biloko bya bongo bikata na peuple so bonsomi boya lia minere na ye okolinga te talati na bitumba bya biso bizali milai talatina tikino lelo to alibe ko lobeke boteleme tokobimisa makoma yike kasi peuple congolais akotele mate pona nini moto iso zali na mwa ba groupuscule na ye to ali na bato la katio bazolia bambonga babemba ya ba Moïse Katumbi bazolia bambonga ba Ruberwa bazolia bambongo ya bato oyo kesoki moto azalaki na mayele pe boyebi ya solo pe na bolingo ekolo aye nini akokai kosala lobi te. Bayi ekolo bali ko nyoko. Bayi ekolo bali na maya malonga te, lotiliki ya malonga te, bilei ya malonga te. Banzela ya malonga te, bali ko vanda la kati ya bosoto, la kati ya potopoto. Pona bolingo bwangai esengeli bato oyo bazali ko yako pesa kanga misolo na lokuko ponga na liaka. Esengeli ata misolo wana na transférer yango la bayimbo kabyangai po ete ba se révolutionner. Ndeko langai yali na bato bayike babenga kinga mama osea maloba o mama mungala lobi ekoki kosimba te po akoti père bilo bwali bato na lokuta bandeko yoko lia malamu ba confina yo kasi yo zali na misolo ba confina yo kasi yo ali na biloko la ndako na yo na bana yo kasi yo tali ya peuple congolais oyo lingo bimisele la tambola la nzela bolole na ya peuple ala kele kokufa po bana ya batata la bango la ba mama na bango ba yoka ki pasa ko kemba bana 9 mois te bino boko lia ka misolo ya ba politicien boko zwa ka misolo miyike siko bolingi bo sacrifier bana ya bato ba kele kokufa oyo bango balia ka mikolo nyoso mama na yake na wenze koteka ka biloko na mwa se abosoli mwa matebele abosoli mwa tompiopio di baoso we ya nyango amemeli mwa na yesu ko bana wana biso tozwa bango na motema mabe mama mungala lobaki mabete ayoki pasi ya bo mama atali lolenge nini bino bwali ko kosa bana babato bwali la ba misolo bwali ko lia misolo ba politicien bwali ko so ba mituka ba bango bwali ko so biloko ebele kasi bino bolingi ko sunge kolo te siko bana wana ba revendiquer ba droit bana oyo tala lelo o babimisele bango to eloko moko basali mélange ba loso basali mélange ba nini ba ko benga yango soki kombo nini bali ko tekela bango ngo na 500 francs bali ko tekela bango na 1000 francs bango ekomi lisusu kwiti ba bango ba komela na koluka na kitala banganda wana bo mona lolengeli bazali ko réduire bana o bakoki babunda bitumba babimisele ki bango chikate pa ya ba indien chikata mobungi siko ekomi mélange ya masangu to na loso to na nini kombo moko bali ko bengango soki bato bamele pesi bango mwa kwiti pola nini moto azangi ata mbongo ya kosomba biaro bali ko sana ekolo na ye moto azali na impossibilité
ya kosomba ta bouteille moko ya whisky achaka pomelaka moke moke ne bino bosalaka lokola apéritif soko zangi appétit ya kolia. Kasi tala moto bakitisi eti la 250 ba mélange wana moto akosala yango ayebani te ebimi kaka boye bapesi bango bale pona ko affaiblir bango pona ko neutraliser bango tango yo kolalisa bitumba bandeko bangai bitumba moko te esalama na maboko la makolo muta bimi akei be exemple ba mboka la bilo bopesaka likolo ya bude likolo ya lipa bato ba revendiquer ba droit bo tuna bango soki ba se préparaka te babande ko c'est l'occasion bato wana baliaka bien. Mais Congolais zoli a bien te akobima na nzela bato bazala masasi bon mona ki ndenge ba faire terre bana bandal oh ba telema ki pour la juge wana est-ce que bozo mola te que révolution za la mutu ya bakinois mettons na bitolotolo te to ana biloko te oyo kotele mela biso poto bunda siko bato wana bakobunda lolenge nini bato wana bakozwa makasa ko bunda ndenge nini tango bato batelemeli bango balila ba biloko oyo soki ba beti moko motokao na yango tozali koloba bwendeko biso baimo longo ya Congo tolinganaka te toyei nde na Congo poto s'enrichir yango na yebisaki bino ete bato nyonso bazali kozwa misolo la sima ya mokongo ya peuple congolais nzambe alola kotalela bino botelemi koloba ete boali babundeli boali sima ya peuple me bino boyende kosala komelesa boyende kotokola biloko boyaki nango te kasi biloko bia bino nzambe kaka ye moko ayebi suka na biso ekozala wapi bakosaka nzambe te monoko mayo malobo ezali kobimisa ekote yo Félix alobaki nini tomeli mbondo lelo boko mona mbondo basakalaka na nzambe te atelemaki na liboso ya bato atelemaki liboso ya nzambe tata atelemaki liboso ya bancetre atelemaki na mabele oyo ya nyataki po abuka lokuta a tromper peuple mais kasoko iko tromper tout un peuple moko tromper nzambe te parce que c'est celui qui sonde les cœurs et les reins de l'homme ayebi yo malamu koleka yo moko okokosa ye atako mokete po obombami epai na ye te ezali pasi pe mawa lelo tozali ko se pumone ya kolobaka boye mais entre temps la kati la biso to alina bato mabe to alina bato o ayeli etumbate ayeli liboso ya bato be bato ba pesa ye maboko po esima sepela kasi ezali pasi pe mawa mais linga jifendele ngala zali kolaka bilo ete Congo oyo ekosala makambo lango nzambe tata lobaki ata bopekisi bato ba tombolanga kasi mabanga ekokumisa ngai bobanga kama loba na te alobi mabanga ekokumisa ngai cela veut dire ata lelo bino boyela bino na komba po bolia misolo po bosalaka babeze na bino po bokoma na bamituka na bino po bosomba bampango mais boyebaka un jour les vrais résistants bakotelema mpo na kosala quelque chose na mboka oyo kolekaka boyetela bino bato ya lokuta na bino bato ya kolobeke ata kolelo nzela ya bino yali monene kasi na nzela oyo moke biso to ali kolekana triomphe kozala po nzambe tata ya kozala oseo wa bino lembaki te bandeko bangai nakokitaka kaka sur le terrain nakotalaka po ete to ya coronavirus na République démocratique du Congo ezali komata be komata tokomi na ba 3000 et quelques kasi yango lazali kotuna nkema nazali kotuna eteni na muyembe kasi siko tokomi na plus de 3000 et quelque chose siko yo bino bolobi boko fungola le 9 si je me trompe pas siko tangu tozalaki na 15 bino bokangaki siko tokomi na plus de 3000 et quelques cas na Kinshasa siko boko fungola lolenge kani botika lokuta tika kandela nzambe mataliko la bino tumba bino bandoki ya Congo bwali bato mabe boko sakana bato bondenge nini boko sakana bato lokola bakomi banyama na bino lokola ba instrument moko ya kosakana nzambe ya lola oyebaki po ani opimelaki biso misolo pamba te soki toalaki nango mengala kokila bela kala etando ekete mena kokina senga ka soutien ya mutu te mbetolingaki tosala makambo ekoki parce que nazomona liboma oyo ezali kati na bato ya République démocratique du Congo bazali kotambwisa biso na lolengo balingi kosakana na peuple bokomi na plus de 3000 cas ya coronavirus et bino bolobi bo déconfiner bato le 9 vous êtes de malades. Vous blaguez avec les gens pourquoi? Tango bozalaki moke bokangi bango tango bakomi ebele bobimisi bango qu'est-ce que vous voulez? Mais boye baka nzambe ya lola zali kotala makambo to ali kosala
vraiment na kei na ngala suka pola koloba ete nzambe atala biso tala lokuta ya Félix tala mobomi ya Félix tala lelo troupe na ye moko boye eyebani pete nani ba compter bango te nani pe ba calculer bango te kasi baza déjà libanda musala na bango la ba osala nini baluba nyoso Félix akenaki ko former bango lelo baza libanda nanu bazui place te azali kotindika ka bango biti na bango po basala nini bango pe bakokota la troupe ko assassiner ka bato bango pe bakokota la troupe ko kanga ka bato bango pe bakokota la troupe ko faire taire bato ezali pasi pe mawa tika nzambe ya lola asala mosana eli pasa nga Union la République démocratique du Congo. Claude Moke élégant, que Dieu vous bénisse. Merci mon grand frère propre na lobi lisou merci na yo penza Claude Montana de Danemark. Vraiment ezali pasi pe mawa la République démocratique du Congo. Soki toko bundaka te bandeko bangai tokola la kaka pona kozela bato to pesi bango maboko pona kozela bandeko musoto bandeko mona bango ba telemi ko lobeke bi lobela melelo o bazwi misolo bali ko lia misolo ya bato musuna lokuko pe ba puseli pembele biso lokola bato nzambe azali ko mona bino kasi na sukisi nanga awa na kotikela bilo ete botala musala kitoko o océan azali kaka tango eso kosala tokiteki bongo na lemba pona kopesa ka bato ba kashne lobi to lobokuna tokokena komina ngaba poto emati na video wana ndela sukisi nanga tika nzambe ya lola abatela bilo ba poramento Angola no bondi ya botar de bono itela RMC ko komela bilo la reine queen bon rétablissement maman d'Angola na mokiteno Florence Matondo Mido. En tout cas mon ami de tous les temps na Simote Majino Loswa bye. Merci topesi merci na maman Océan merci pour kanisi biso bana na yo na bakashine pour tous se protéger la maladie aux enfants cannabis. Tout ça en tout cas merci nzamba bakiselo ebele bele so même bibelo beaucoup epesi yango ezwaka. Merci en tout cas to ba demande na biso monsieur ezali que ba cantine ya mai ba lave main ba ni donc ce qui ezali en tout cas ko bossa na biso te kanisa bana na yo ba savon ba détergent ba ni savon liquide ba désinfectant ce qui ezali en tout cas kanisa bana na yo. Merci beaucoup. Merci maman Océan nzambe apamola yo. Maman Océan to sepeli mingi to pesi yo merci pour tout monde ba cash ne oyo bazo kabola na kombo na yo. Vraiment maman eza initiative moko ya bien ya kitoko po muso azonza na 500 francs oyo po asomba cash ne me yo pesi tala na motema boboto yango wana siko tozela ba désinfectant eya na ba katini eya na babiloko kako kokotinda atuka sala ngo epanzala toza na lemba talaka komi na lemba toza na lemba super vraiment to sepeli ya mingi vraiment merci maman Océan. Oni kashine na ndio kashine pour nous protéger siko kanzela ka opesa merci maman Océan donc est-ce na ba kashine mais comment ça na ba lave mete ba désinfectaté et ya pour na to lutter contre maladie vraiment on appelle merci merci na maman Océan. Maman Océan Mela merci na ba kashine salinga bien moi ndé na vanda ba poussière vraiment naza bien maman na sepeli mais naza pe na posa tina biso pe ba cantine na ba savon pona talaka makambo eza fos comme maboko il faut la tabou vraiment eza kitoko makasi na sepeli makasi so pese belé o bakisi ba mususu pe bazwa vraiment merci beaucoup maman.